Voilà, mbote bana poto mbote na mokili mobimba mbote na bato vraiment boza belé bino bato boye mikolezo ya ndeka tolobaka bokomesana na biso parce que tozotoye pena na ndenge ya solo donc bokomesana na biso parce que bokomona biloko kitoko bokomona makambo ya solo tolobaki ta ya lokuta esili ta ya kotiela bato ba titre ya ba minene mais contenu zéro esili yango tolobi mna siko toye na makambo solo ah so bomona ki ba titre moko ezanga tina ya ba mwanza mais au côté na kati au monde lokama longate makamona tu esili tolobi cette fois-ci muta tangi titre à côté na kati ya moni makambo za bena sotopesi d'abord c'est cap na biso mbote na musika to moni ngandi azoleka ndeka tolobaka toujours avec impact na idéologie to développer bana poto bana ya Canada partout aux États-Unis d'Amérique oyo azolo bana bino kombo na Jules Ngandola donc bon message na TV oyo na YouTube donc oza mobimbo betika Jules Ngandola betela moninga lisolo Jules Ngandola mbala moko ozana biso awa tous les jours nous sommes là avec vous chers amis bon nous biloko ya solo bon ozango nulle part car awa na Jules Ngandola oza mobimba hein to sola to na bibele ba yebike bo zela na longola linette na longola pe na longola bo mona bne longi malamu po bo message nango déjà ya kosamba ku desate er musubo message nango na kwen moko boye Sorota lingala facile no moni Jules Ngandola. Mais oh ezama lingala facilité, ça n'a rien à voir. Pour tellement méché les qui trop. Bako si trop, omona mutachi tala titre ya munene. Et là que pesi biso kanda ya ngwana. Tala ka bambi ya titre. Titre za lokola transmark. Mais so continue na kati omoni contenu za lokola voiture catch. Rien à voir. Alors toli makambo lokuta il faut sila makambo ya ba o lokuta kosa esili yango toye alors bana poto botu nga déjà nini lelo to so la po na Kinshasa za royinda na ndenge ya nyama Kinshasa ile za royinda donc kwenyo so le gomona ka ba banderole zo mata kwenyo so kotambola tala ba banderole ba fiche na bato bakabarate bango tu bango ba ko cha ba banderole oh yo kabarate so ko cha banderole poto sana ngoni au cabaret, bozo tia banderole pona nini. O tia affiche munene pona nini. Boko so ba image tu wana na bi chaque jour na bino. Ya kosambe zate chaque jour to banozala wana pour comprendre que nani azokosa nana zo yebisa bato vérité. Alors fini makambo ya omoni titre moko ya munene o RDC Bukani. Oh. Oko tape na kati boye. Oko tape na kati video yango bo RDC zaka mobimba. Donc makambo lokuta to boyango ya on a le but désormais pesa sango na muninga na yo betra muninga lisolo zwali etindra muninga yebisa yeke Ngandola TV nde makambo. Moi je vous assure parce que na yebi eloko ni to sala na yebi ça peut faire déjà 18 ans que nous sommes à la télévision yango to isino kino mbala oyo lokuta il faut to tyango no pembeni yebi sa bato makamba solo. Lelo bandeko na ngai Kinshasa za royinda parce que ça début ya campagne électorale. Eza lelo ndenge tozolo baja boye na Kinshasa awo eza royinda mais to lingi to mona ne ba polo te. Ah boso to monika polo bimi donc to telemeli yango. To mona ne ba bandero ezo mata oleki na Wileri, oleki na place des artistes na Victoire, oleki na 7e rue du Mété, oleki na okomi na Kitambo magasin, okomi na place de la gare, o boye baka ngo kalawana donc gare centrale. Place du 30 juin. Au comme la place des évolués, partout sur les gars Kinshasa a boye donc on a ébiché que Kinshasa est à Royinda. On a la vérité parce que lobby bozo ba image msu ya somo ndé ma mesure les gars kin déjà awa. Tout ça font la seconde parenthèse mais ça il nous mettre ma solo d'abord il y a aux na biso ba kene ko kuta na wana na Genève le 11 inda ki mabe parce que awa na Kinshasa mututu ana igozela yeba kuna na Genève bazolobela nini et puis bakosala nini ba opposant ba misusu kutu sans base ba misusu kutu donc ya moi jar bakuta na Genève pour babimisa candidat commun bana poto bana Canada na ebisi binu na Kinshasa a boye mututu azala yikozela yeba ekozala nani ya kosambeza te pour masole suka kinenge boyebi wana masole sukaki ndenge boyebi wana po ba critère ezalaki mo so ba critère ezalaki na ebite lingo ezala ndenge nini so ba critère ezalaki parmi d'abord les 4 au batikala ki les 4 au bazaki na kata salle bango moko d'abord
Auto benga bango ba valide. Soko tozu critère oyo azana expérience na makambo l'état. Ezaki na candidat moto bengi Vital Kamerhe, ya azana mo expérience, azalaki ancien président de l'Assemblée nationale, azalaki mo bambiaki ministre de la communication, azalaki. Soto kepe na côté mususu. Oyo pena yebi économie ya mboka. Muzitu. So ipo toke côté mususu. Tokuta pena ke Freddy Matungulu azoye banate position na ye. Ezoye banate azanani Freddy Matungulu. Ezoye banate. Toke siko côté ya grand prêtre Martin Fayulu. Vrai opposant. Vrai. Cela veut dire qu'il a bundi trop pour Namboka Oyo. Et il continue au bunda. Il est constant. En a kati opposition. Tout le monde a moutumoko penake. L'État fouti mbongo azui yango ake kozongisa na banque. L'État a fouti mbongo na ye en tant que député national azui mbongo ake kozongisa na banque. Martin Fayulu. Tolongwe pa na ye, totiki ye. Toke na côté ya Félix Tshisekedi. Ebele balobi diplôme ezate, bamisu balobi boye. Mais hier aza le seul candidat au ka non pe asala pété. Asala pe nulle part. To yebite soki na CV na ye ezaki nini? Nulle part. Mais aza na base ya makasi, base evanda parti politique evanda. To benga Rangers. Félix Tshisekedi Tshilombo. Base ya makasi. Bandeko na ngai elekaki wana. Toki mo rapidement. Po mutu moko tozalaka na ye. Na Congo awa bo ayebi makambo ya web. Kaka papi mukalai bazaka mibale te wo. So ya mibale abotami na oyebisa bino. Mais ti sikoyo toza boye ezaka papi mukalai nanu. Alors la sabino image ya Moïse Katumbi tcha botala ngo. Bandeko na ngai ezalaki somo intervention ya président ya regroupement politique ba bengi yango ensemble Moïse Katumbi Tchabwe oya solo la ki wana na TV5 to retenir mo makambo belebele alobi wana batuni makambo ya Félix Tshisekedi alobi no te wana zalaki partenaire na ye akala partenaire na ye bazaki na mo ba partenaire na bango bani ndeka masolo ezalaka mais sikoyo bazali sous ensemble te parce que boli bango Kaboli bango ngai tango baye soke babimisi Martin Fayulu asengaki na lasaki motion de procédure que to bandela lisusu pour na ye Moïse Katumbi azaki na besoin pour kaka comme ya opposition mais timbaki te et simité asala ni c'est un problème. Batuni alobi lelo au mot d'ordre ya leader ya opposition congolaise. Est-ce que la population peut croire ou pas? Moto yo alobaka non. Place base lobby oui. Ya lobby non parce que leader aza moto yo azo communiquer vision na base et no base il faut communiquer la vision na leader et ça la raté et ça le roi neti wagon ekomi ko benda muto a train wagon ekomi ko benda siko muto a train ekende nango te mutu ya train de ko benda ba wagon mutu ya train de il faut benda ba wagon mais makambo to moyena kisa ko makambo ya o ba wagon ekomi ko benda muto a train entre base na leader nani il faut communiquer mon vision ya makambo nani il faut communiquer mon vision ya makambo est-ce que ça base il faut communiquer na leader vision ya makambo il faut leader à sala to leader ne faut pas sa base ba directive o faut base balanda to landa ki pena Moïse Katumbi malamu na ba intervention na ye na intervention na TV5 alors ba ki on pena mututo ayoka ki veno kaka na même intervention wana à promettre Mokili Mobimba que ba soutenir Martin Fayulu na bandenge mo ya kosakana te ba kosala
une campagne à l'américaine. Bandeko na ngai to vanda to tala ngo so ipe Moïse Katumbi poto yoki ke sila déjà ça koya moi la revenir à souté nde ba ndenge zolo ba manakini mais to linga to ba est-ce que likonda ngo za to likonda zate pour promettre batuke campagne à l'américaine. C'est là que tout le monde a une campagne à solo ndenga lobby to landela ngo batuni question ba lobby sikoyo ndenga tozoka mo ba nungu ke o élection kozala te élection kozala reporter élection ba nini. Grand prêtre Moïse Katumbi Chapwe alobi boye soki élection ezate et que report et salemi bango ba ko utiliser article 64 o eza déjà na kati ya constitution mboka na biso na otangela mutu article ngwa bate yo moko kendo vérifier luka constitution mboka na biso luka article 64 tanga ozwa réponse kuna balobi nini bana poto na kanda mabe parce que bakosi bino trop en ligne omona mutateli yo article atie titre moko ya gaillard moko kota na kati beloko malongo ezate masolo eleki mona lekaki wana pour resuksa ndenge Moïse Katumbi Chapwe lobi en cas de report à l'élection le peuple congolais a le devoir d'utiliser l'article 64 to yebite so ba ko utiliser yango ndenge nini selon ye il faut ba utiliser yango. Nasuka lobi boye alobi chaque leader ya opposition donc ba protagoniste tout wana o boyebi bango ba ongana peuple congolais a jugé chaque leader na ba acte na yo donc bo na katena libo bo juger mutu na maloba na ye bo juger mutu na ba acte na zolo na wana maloba ya grand prêtre Moïse Katumbi Chapwe bana Congo bisika nyonso bozali boyo kalikambo malamu bona nanga pena bien parce que bokozango pena lobby pena donc na intégralité nango bokozango lobby na intégralité nango donc na ndenge ya deux fois te matondo komana no yaka na no moni ache po bena wa parce que ba vérité lo ba marande awa ndenge na zolo baboye il paraîtrait tozolo bango bien au condition. Il paraîtrait que Moïse Katumbi Chapwe non en fait Félix Tshisekedi Tshilombo bango na Vital Kamerhe basangani baolinga basa so nini toye bate balingi basa so nini donc Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe balingi basangana po basa la so nini toye banante. Alors la ligne siko bana poto bo mega réfléchir na ngai po bo lo ba o te mega so ba lo ba trop po na yebi mama na lo ba na lo ba trop po na yebi mama na lo ba bola na pena bien ba retirer ba signature na bango mi balé soi-disant ba base na bango etindi bango ba retirer to boyi te ba za libre ba retirer siko ba sangani bango mi balé ba olinga ba sa so nini bon admettons que ba sali loko ba sala wana nani mutu akotikela moninga présidence abima candidat comme na ye nani akotikela siko moninga parce que oyo base aboyi atikela mundu atikela mutu mususu oyo pe base na aboyi atikela moninga mususu siko na bango mibale nani base na ye akotikela siko moninga aundima amuninga zwa candidat comme ya moninga est-ce bola nanga pena bien est-ce bola nanga pena bien nalonga no lunette pena nano to so la vraiment bien oyo alobi candidat oyo alobi base na nga balingi teke ngai nakota na masolo kaka po babimisie candidat comité yango boy a retirer signature na ye oyo pe alobi la même chose. Alors lokola bango mibale basangani bato ba retirer la signature wana nani ya kolinga kotikela moninga ki candidat comité ya ki moninga bon répondre na question oyo nana kotikela moninga. Pour côté à Vital Kamerhe Keba, moi je n'ai déjà mis d'acheter le bagi soki yo otikeli batu mususu konga na mona déjà ndeni comme la première dame. Soki otikeli mutu mususu ngana wapeto ko kabwana. Keba to ko kabwana. Keba amida pa amida tika na pa pambo yobi. A otika na epe. Pour y aller mona déjà ndeni ba bengi la première dame. Siko est-ce que Vital Kamerhe a otikeli la Félix Tshisekedi akumbela ye est-ce que base ye ni seba kolinga est-ce que Félix Tshisekedi Tshilombo akolinga
atiki la caméra place caméra kumela ye est-ce que ba combattant ya IDPS ba kolinga tale sika bato basangani pour rien deux personnes basangani mais pour rien pour nana kotikela nani na habite nana kotikela nani place makambo teleminde yango wana pour campagne déjà bandi na Kinshasa mais ti siko bango ibale loko ba luka na poto to yebate et loko ba luka na poto wana tozo yebate campagne bandi na Kinshasa ba luka nini kuna ba luka nini ezo yebanate mususu wana mo expérience ape na mo lar mususu wana lar penete mais ça ba combattant mo ebele simana ye o ngai base mais moi liko na bino nezate parce que campagne na Kinshasa vaut des moyens si quand comme tout na ba question union na bango mibale wana ezom ekomema bango wapi bino bo mekano réfléchir peut-être bino bo réfléchir mieux kolekanga peut-être bino bo réfléchir mieux kolekanga na bango mibale nana kotikela moninga place alors bandeko na ngai na komi na kotia suka ya numéro ya liboso na FCI bino déjà que to lingi makambo lokuta susu te to lingi te bato bakosaka bino abo na ba titre moko pola ya ba minene mais so koti na kati contenu zéro avant que l'ingénieur Papi Moukalai na Olivier batela bino d'abord intervention ya Moïse Katumbi na TV5 Monde boyo kaninga lobaki po ebele ba lobika beti munokoto eloko bato bane kozela yango na lobité alobi no bolanda na boyo kana no azo loba alingaka loba na nini alingaka loba nini tindela moninga lié bisa moninga déjà que masolo ya solo yango ebandi awa epa ya Jules Ngando la bana poto bana mokili mobimba tous ensemble na bino awa na Kinshasa campagne bandi campagne pena e bandi awa ba je eza soki mukete nde to ba jabo na kini awa soko tambwe na ba kwenyoso tu o mona pena ke masolo e bandi na ndenge ya ba jeté alors zo pena lien tindela moninga yebisa moninga désormais masolo ya solo ezaka na Jules Ngando la na YouTube oza mobimba. Alors pour te clôturer dossier lelo numéro na biso à contact yangwana ba préoccupation na bino surtout e comme la biso masolo surtout robeta on kitoko mais déjà to signaler bino déjà que numéro o ezoya na on le bango avec force parce que nazana ba élément surtout nazana ba élément tout national qui quelques studios à Kinshasa ba studio d'enregistrement na kuti ba musicien chrétien belé ba yembeli ba candidat na yo ki banzembo ngo pe na seki quoi mo pe na pesi ba na poto raison ti bo fashaka wana bo mo na mboka etambola bien te bo siliki mabe bo boy ba musicien ba beta ba ndule kuna bo za pe na raison ponde na yo ki na tel na oh musicien chrétien pe na yembela nkolo ye pa yembeli sou candidat oyo alors bo rezo pena bo rezo kombo ya ba musicien chrétien ba yembeli ba candidat ba nzembo na kini ya boy na opesa bino liste na bango tout boye bandeni bino mo bosa na bango boye bandenge ni bino mo bosa na bango na opesa bino pena donc liste na bango tout bokozwa ngo pena po boye banani bakosa bino kuna awa ayembeli ba candidat nzembo ya loyenge banzembo ndenge na ndenge na muto banani ko faire souffrir population ya yembeli nzembo bana poto na promettre bino bokozwa liste ya ba musicien wana oyo ba yembeli ba candidat moko oyo ba nyokoli population ba nzembo po population voter bango lisusu bokozwa na liste na bango et puis na lingi bino moko na malembe botuna na Weranson na malembe bino botuna Weranson ke tango akendeki kuna na commune ya Kimbanseke ko kende ko sala déjà moi pré campagne na ye samedi ga we lekio bana Kimbanseke batuna ki question kaka moko de la forêt biso to ko tia au point voter yo okoma député provincial na biso na Kimbanseke awa mais yo yebisa biso na présidentielle yo wera oko voter nani botu na wera yemo pesa bino réponse soki wera kosi bino ngasi ko na pesa bino réponse ya pesa kikuna na o ya monaki kuna na Kimbanseke makambo ya monaki na opesa bino image nango soki ya wangani ngana pesa bino siko image ya solo oyo bana Kimbanseke basala kiye botala pena banini réponse na ye makambo amonaki non en tout cas migolo oyo bana poto bobetra moninga lisolo siko ba vérité ye vérité batamaki tellement trop mais siko eye pena
nazo boro nangati nazo boro nanga donc ya grand prêtre boro oyo ne bo muna wana eza boro oyo pesa nga pena boro nanga boro ngo yango oti yango na simbe bino déjà boro ngo pena yango oyo grand prêtre Fally Ipupa asana ngo clip ya école générique ya école to be continued yango pena sikoyo yango pena boro ngo yango o Fally Ipupa asana ngo clip ya école kaka ndenge Fally simba ndenge pena simba ngo yango kaka eza mi balete yango kaka même yango Fally Ipupa sika vanda ebi ke yango boro ngo yango donc na suka ya clip na générique Fally simba ki boro oyo okende pa akoya koti na sama bele mengana akoya te ngana za wa pona kopesa bino ba vérité makambo ele kana kata kini mais tant on a ebisi bino que to be continuous c'est que à suivre bana poto masolo ya bien e bandi dans lobby bokozwa épisode mususu po boye bandenge nini masolo ya campagne zo le kana kini na opesa bino yango nyonso tout bo s'abonner ka rebelle donc na télévision oyo donc Jules Ngandola oza mobimba ya nyama yango na simbi bolo oyo boro grand prêtre Fally Ipupa asimbaki na suka clip na générique école oyo alobaki to be continue yango boro ngo yango ya kota na sema bele menga na kota jamais ngapna na continuer yebisa bino solo. Merci na Olivier, merci na bandeko tout, merci donc na Papi Moukalai, merci na JP Kiss l'ingénieur, le seul et l'unique, l'ingénieur 3 fois full o mboka na biso Congo ezalaka na ye wana JP Kiss l'ingénieur. Alors bana poto numéro na nga yangwana Olivier Achelibino, yangwana Yvon Achelibino, yangwana donc grand prêtre Papi Moukalai Achelibino, donc soy bo beninga bokozwanga to ko discuter na opesa bino ba information tout ndé ma monsieur le kanakin. Mais dans l'autre état déjà bon ngo yango oti. To be continuous. Donc toujours continuer à suivre écoute de ça. Maintenant betara moi le colère pour comprendre que à part oyo to zaba koto kuna mususu. Ala! Nenga tozolo baboye awa na Kinshasa masoleza ya koyinda parce que campagne électorale oyo bandi awa na kini ndenge bangala balobaka nzoko mbango moto mbangu awa baje eza soki mukete bana poto grand prêtre Fally Ipupa loba to be continued à suivre.